Voilà, chers internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Short News avec Eki Bumba, votre humble serviteur. Eki Bumba, toujours dans notre site EHP Media, EHP Media, Citoyo. Pardon, hein. Et quand on parle de l'EHP Media, tout le monde a directement Papa Edo Amani, autrement directo verso. Vraiment, Papa Bambote Nayope, merci. Na kosalela ba congolais site kitoko boye site oyo tolobaka plus ba réalité pe tokomaka ba titre ya malonga na yande ga ezalaka awa tungulu tungulu te tungulu tungulu totikela bango voilà topesi mbote na Medingwadi oyo asimbeli biso caméra et merci aussi na équipe mobimba ya ESP Media topesi mbote na Gloire Ngindu topesi mbote na Junior Mpidi topesi mbote na Jemima Ibele tobosani te Jini mwana lemba tongo ndenge ezalaka Jini Star Luindula bambote na yo place ozwami voilà lelo toyambeli bino moko ya bachantre ya Congo boyebi kaka biso tozalaka penza mwa bonzambe ebele awa na kati ya ESP Media toyambi moko ya bachantre pena na kombo ya broda broda autrement dit Patrick kombo na ye pena eza Patrick tokoyeba pe tokodécouvrir nyonso wana ensemble à travers cette émission et toza déjà kointroduire invité na biso oyo tozopesa mbote bonjour. Bonjour mon frère. Boni. Bien par la grâce de Dieu. Voilà, oza bien, obengi biso, oza na sangwa kopesa na batu, oyembaka, obandi na oyembaka, pe wapi. Bon, na bandemba depuis kala, depuis bomwana, depuis kala. Binoka bongo to bandi banda bomwana, ata bandi na 2012 banda bomwana, bango tout bozara bon. Ate non, ngai na batu baza même na libanda mboka, bayibi to bandi musalo depuis kala, bandi depuis kala vraiment. Et ça même na bana, on a ba mingi na batu, et bandi mususu to misi sikoyo, to ane ko embango na ba année 2000, 2001, 2002, mais kola salingolu na ba année onde anzi moni bandu bima. Donc il me semble que depuis kala, nous venons vraiment de trop loin même. Voilà, wanasko yo tango ozoyemba bongo ozai pena oyemba précisément na église nini po ezaka boyemba mingi na église après à un moment donné nde oye ko sala indépendance et puis ko luka ko koma obimsa album ozai koyemba na église moko boye to ezai kaka déjà ba orchestre na air wana ba 2000. Bon, koyemba kutu na ba 2000 ba 2000 wana des coups déjà na commis déjà dans l'église mais à part l'an 2000 ans nazaki na ba année l'équipe déjà moi na déjà nazaki na ba musique profane tellement na kola mi na bandal na kola bandal et na bandal ndenge ezalaka même nazaki déjà wana donc eza pena likabo comme bibelobi nzama pesa mona mona eloko na ye c'est-à-dire que eloko wana na bandal depuis bon mwana voilà frère Nabiso kombo ya broda eza ndenge kombo na yo exactement eza non comme na broda c'est-à-dire que comme on a eza Lomanga Patrick eza un professeur nanga ndaza kimi na bitete ma ya anglophone alingi toujours anglais tellement na avec bien mi na sika mo baninga Paul banga frère alors brother Lomanga et même batu ka batu emporter ou bien brother Lomanga bo de kei bongo donc comme on a eza Lomanga Patrick yo po sepela no na kombango broda bon batu balinga ngo na combien on peut na nini na affiche ba nini bon la fiche tellement que voilà c'est ça l'animation de notre émission wana kombo na ye sobriquet na ye et outil à travers son professeur de l'anglais oyo azali ko benga my brother donc tikala ndengo wana sikoyo oza moyembi biso tosola na bayembi kaka masolo te betela bisolo moko oyo batu pena bamona ya solo po tomoni po yembi na ba frère Henri Papa yembi na frère Michel Bakenda wana réseau bon toyoga mwa moke lolaka oyo nzambe azokitela biso à travers frère na biso Patrick lisanga ya bakristu tolobi tozalaka se na yo kolwa bomo ya bato mokeli na nyonso nzambe nini totombola soki yo te mesia mwana ngani nzambe omitika mpona ngai yeyeye kolo na bomoi kumisama kolo na bomoi tombwama libela malobe uti kati nanga mpona yo mokeli na ngai bulamu na yo kopusa se bampose kosanjola yo fidélité na yo ebenga pinjoli ya esengo
opesa mingi oyo baluka mingi bazwa oyo leki nzambe wana eza na nzembo libelo toyembi na papa Henri na frère Michel. nalingi na comprendre partie wana lite ya moko eleki wana opesa mingi na baye oyo bazwa oyo olobi nini nalobi c'est-à-dire quoi omoni motu na vie moto azalaka azokanisa nakoma boye un jour mais nzambe ayeki kopesa ye au-delà même oyo araisonnaki eya nalobi opesa mingi oyo baluka mingi mpe bazwa même oyo eleki oyo baluka eza na genre wana. D'accord, voilà. Bino mo boyebi wana nzambe na bomo inde asalaka makambo wana yo ozokanisa ntango mosusu nakóma na nga ata Nigeria nzoko koma États-Unis mais États-Unis yango mpe na Nigeria na ba France ezalaka paradis te mpo tolukaka poto makasi koleka paradis ya nini oconcevaka na eloko wana omona na motu akomi mpe osambela ebele mpo alukaka visa so akomi kuna. Oui mon frère nga nayesa bato eloko moko na vie na bakisaka soki tobanda mpe oluka paradis ndenge wana bien oyebi eka expliquer bandeko na nga baolanda ngai c'est-à-dire quoi ce qui est important na vie eza na koluka nano nzambe koyeba nzambe yeba nzambe mpo moto ayaka apamba bote na mokili eza na moto moko akelaka nzambe azali existaka mpe moto ayeba eloko nzambe atie kati na ye asala eloko asala yango facile aza na facilité asala yango aluka eloko wana réussir tant eloko wana réussir azwi possibilité pour que voyager ça demande des moyens so oza na moyen okosouffrir te mpo na voyage naye so mon frère eza na bato mosusu bakende na bapoto aza na bapoto wana basambela mpo na oke poto te eza na bato mosusu baza na bamisika na bapays ebele mabala ya bien basambela mpo na libala te ena eza bato fo koluka nanu kotravailler ntango oza na eza bato baza na bamoyen lelo aza na bambongo na ye aza ministre aza commerçant atravaka na ye quelque part aza soma poto te akende poto congé azongi ake Afrique pays moko Afrique est-ce que tout donc c'est-à-dire il faut ozala na possibilité omona esalanga mpasi mingi omona bandeko na biso mibali misusu baokende banzela ya babenga baméditerranée bazokufa kuna ça me dérange vraimen ezochoke nga makasi komona ota moto yango okende koluka nini okende nzela na pourquoi vie eza partout travailler réussir na likabo nzambe atie kati na yo soki ozwi possibilité moyen monani okotambola bisika na avec toute facilité. Voilà, okotambola bisika wana avec toute facilité. Relation ni boza nango entre yo na frère Henri Papa et puis na Michel Bakenda. Bon, dans un respect belé pour na bango mibale surtout vraiment basala nzambe baza na bolingo amour bolingo pena ya kosoutenir bandeko pe ko bazwa na sima na bango en tout cas papa Henri nga bien ki papa Henri papa aza pasteur pe en tout cas azalaki na tona bimelaki idée oyo azalaki na esengo pe ya kosepela nango ya koparticiper donc aza papa moko boye aswinga makasi futaki combien ate wana bombia eloko te c'est-à-dire que ayoki musala nanga ayoki chanson apprécié idée de travailler ensemble et même na côté na frère Michel na proposé idée wana yepe ayoki chanson apprécié de travail et ça musala ya nzambe mon frère et ça musala na dosala juste pour na lokumu ya nzambe donc yo mona besite lango eza libela biso moto ebi na vie mutu aza éternellement ezaka Seigneur Jésus-Christ. Bible dit il est hier aujourd'hui et éternellement. Yango to bi libela yango to mis ensemble na bango donc condition ezati c'est-à-dire que to yembi to sangani pour le kumu ya nzambe. Ya na sengi bandeko baza na poto musika ya mboka c'est-à-dire que c'est ba kotika na YouTube to na Google Play ba komika ka libela chanté par Henri Papa Moulaja, Patrick Border Lomanga Patrick et le frère Michel Bakenda. Ils sont na YouTube, ils sont na iTunes. Ok, nebo télécharger en tout cas nzambe kopambola bino makasi. Voilà. Sikoyo tango sali nzembo wana libela cible na yo ezaki eza wapi eza banani pe eza milliers Nyoso partout dans le monde. Eza nzembo nzambe donc Dieu est partout.
Dieu partout. Donc, et esika moto atana esika atana molili atana ba Inde ata wapi esika tout batu donc ata nzembo wana eza partout. Eza eke na te cible to na za cible mo boye na boki nzembo te. Nzembo wana eza pour le monde entier. Voilà, to dévoilé moi le romoro lelo na batali na biso. Lelo biso tokutana na moi ba problème mo pa ya ba chantre. Oyo lelo basali ba kombo. Avant tokutana bo bengaki Combien garel? ngai. Ah. Oui. Voilà, lelo obengi biso. Lobi eko ma frère na biso Patrick Ake abeti concert na UK, abeti concert na France. Et comme poto kutana na frère Patrick to ça l'émission kaka pour na maloba to musala na yo moko et comme to komozwa batu musu na téléphone. Biloko wana au conserva kango ndenge nini parce que lelo to ça l'émission lelo mais lobi ya frère Patrick et ozala. Biso image etikala. Ah, bon éviter hein. N'était pas ndeko bazana habitude wana parce que moni bino ba journaliste bozo sunga biso makasi. C'est-à-dire que muto journaliste au benga za l'émission peut-être abobi n'habiter n'habi comment na rôle bango parce que ils a ka mo ba musu bazana pe na ba orgueil moko boya na ba orgueil ba botama na ngoza ba éducation n'habiter muto n'habiter peut-être Non mais moi je suis un artiste quand même bureau ezali il faut passer par chargé à média au gros na ngamba mo bongo te. wana na éviter na eza bibu na corps du Christ na mama nzambe Ezali ah là je sais pas na éviter parce que na éviter mutabongo na bon éviter na cadre ya organisation ya groupe à musique pour frère Baken des abons. Frère Michel non to benga na directement on a bien accueilli directement même na ba réseaux sociaux na ba message kaka to sololi be na kina ndako to kutani donc Frère Michel kutu ah te Frère Michel papa Henri en tout cas nzamba pamble musique bozali donc Ah po ba yembi na yo. ah te eza pona bongo te eza pona bongo te kuta ngai na bité ba mission chrétien nyonso oyo na solana bango donc na bité na kuta na solana bango bien tout na bien na dona même grand frère nanga le frère Piché Kinkela nabi ki aza na Paris frère Piché mbaliboso ayeba ngai asolo nanga lokwa mutu ayeba depuis kala ah moni aso en tout cas aza ni moko boye vraiment amarka ngai makasi yango nga pe nazaka en tout cas fan na ye makasi na sepla musala sala vraiment makasi ya kosakana te Ndenge o koti na carrière solo boye ozali na orchestre nani liboso. Ngai bon ngai na passé na orchestre ya motuti na kata musique chrétienne te Ah musique chrétienne de tobe ozali super côté ozana na wenge nabi na ton de quoi na lemba bo mwana ça dit quoi na yemba na orchestre quartier mais ton kombi na koli na komi ko sambela na musique chrétienne orchestre carton oyemba net na orchestre. ah bo orchestre orchestre libabi miki kaka orchestre miki ba veni Neti nani boyemba na ya bima pe akoma pe artiste musicien peut-être na orchestre. Bon les premiers aboués na dévoilé les premiers aboués omoni ngai ba jeune na bandal beli ba binga soki na bandal okomi na veni na bukaka orchestre mo ezala na bandal komi na rumba de jeunes orchestre na ba grand star ba lika ve l'orchestre wana Fait rigole. soki olasika photo na ngai Dolema sing. sola sika photo na ngai bato bayebinga okuta ve na biso mo azana a leader ti le couple C'est un débat. Vedenzu donc so okutani ngai na ye lakisi photo na nga malgré na koma dia koma musique chrétien nasika photo na nga donc nazaki bana balingenga makasi parce que nzambe asali nga grâce apesi biso mongongo toyemba bien depuis omona noyemba bien na guitare naobeta déjà nazoyemba bato balingenga mpe makasi Yo remplaçant nani na rumba de jeunes. Oh bon koremplace motu te ezala koremplace motu te ntango nani akendaki po ya bon omoni ntango fait rigole alongwe na rumba de jeunes base soulageaki na Dolema asengi
nayebi histoire wana siko yo bazalaki soulagé na absence ya na bon nga nakuta nazali ta nayi na rumba de jeune nakutaki debi mutu nakozala nati fe na ngai Chabani Record vie na baita guitariste Guilhem Adova Guilhem Adova aza na viva la muzika napesi ye mbote mpasi azali ye so okuta ye na ye kaka nani susu mamale Olivier Makiona nani Cacharel on a un frère Cacharel oui Cacharel aza Cacharel nayebi te mpasi azali il y a aussi d'abord sirona na to na ndo ya wana na ndo mona susu Orligola grand frère affaire ayok bon yepe na ndo mon yepe sirwana andauta c'était azaki sirwana na ndo moni pa oya na sirwana dia azaki wana pe azaki pa nani tata mobi Gigola to Orligola non Orligola na hivi kutu na kanisa susu kutu Orligola na yote ju moko yebisa ngai na yaka na bukaka wana siko nazaki mwa muke mais na yemba déjà en tout cas ba vi musu ba komona ngo ekimi ngai mais soki ba moni beta vidéo ba moni nga ba reconnaître nga na hivi sitana ndaya kuna tema ba bisinga yo mwa muke boninga bana rumba de jeunes wana Orligola asingai absena lo mwa bina ngai fuza na diketch wasirwana kaka wiko ba crise ndezalaka wasirwana rumba de jeunes ezaki okesa munene sirwana po yo ya n'importe ba jeunes ba ndolinga babeta wana po ba misebi ute wana minga siku mtu manga kuna zaki grand frère moko Chabani Record parce que tono futela na le pont moko ngaza ipa papa na biso siku ya no futela wana nde ando sepananga na zaidi ya mungu lobeta guitare na oyemba nde ya manga kuna na sali test ba sepelanga makina zena na difficulté moya ba biblo mike mo ba demi-temps mais ba doit presser déjà voix nanga sinon ce orchestre nge banda na yemba voix donc kuna ndo ba première voix parce que zaki c'est ba remplacer ba fait éviter ce qui menaza na bosani susu na bosani na mina ngayo en tout cas franchement na ibiki azana poto grâce à ce musique profane de nani Toms Kérosène voilà pena camarade nanga yeta otambo na ye donc Kérosène donc voilà pena on est pas na biso Kérosène agenda quartier là voilà pena do yetu zaidi na rumba de jeunes ye azako awasala kwa bill ikito voilà kana donc Kérosène voilà pena so azali so amonika ilongi nanga kanisi ya mwana pena azami nanga tia okini pa tata mobiti na Guilhem Adova boyoke kuna et wana nga desina longo déjà et na boke église pe na bela makasi to na beli makasi na église na babandalo na église pasteur Libambu na bandana zokende na bela ka makasi basi wana me balemba ite bandiki na kuma osambe bando toujours otalanga Guilhem Adova to nozani mingi même yeti sko emeto kuta na nimi na nzela mo sina oleka na amoninga frère comment so amoni ya ba mi bele ba beta ba musique pour faire le loso kuta na maestro ndeni bien mais nzambe sa benga biso to seleme na za tuna ba relation na ba mi wana to na mana mona bango te masuna kuta na nzela tuka na zanga te ko tele misaye na tula eboni oza bien côté pe de l'Obanzambe. Voilà, merci beaucoup. On est allé mouké histoire. Il y a frère Nabiso Patrick. Donc, frère Patrick, Tokutana na été, tout le monde a Lelo. Mais, tu comprends qui, tu m'équipes au côté pena na bakati, tu comprends l'histoire. Il y a frère Nabiso Patrick, place à Outa, Nengeni na Banda, Toyo Kibiso Moko. Donc, à l'équipe pena na baline, parce que Océan des balles, l'équipe Océan des balles, na ba coaching, il y a la Genève. Badenzu donc au moins que naebi mpanzi wana bien naebi na raison même naebi c'est wana to ya wana susu na veso azaki coach wana azaki suna ni Vieux Gabin Aïm na Blaise Boul Vieux Gabin voilà Gabin Aïm etopesi mbote kuna na ba meki place ozali ba ferego la ba mbote na yo Orligola Dole Masengi masananga na kati ya PPU oyo babetaka ba concert penana ba JB piana ba mbote na o place ozali et bino nyonso tout oyo toyebani na ba oyo toyebani te ba mbote na bino voilà tokomi vers fin ya émission na biso
nini oyebisa bana nzambe bazela nini na album oyo ya yo oyo bobeti na single na ba Michel Bakenda yango eza déjà na ba plateforme. C'est-à-dire que na slagi déjà album avant même tout ça la libela na papa Rina Michel frère Michel album on a tout ça qui pena promo nango te makasité yango mes préféré qui tout ça la libela single on a papa Rina Michel comme ça tout l'ancien comme ça peut te lancer sous yango chanson déjà banzembo eza déjà ba eza na YouTube déjà les divine nzembo na imbi mbambongi abomoi na ngai eleki minene kasi lisungi na ngai euta na yo na ba problème nyonso natayela kase yo po yopesaka nkimia oyo ezanga ndelo yawe merci po mokolo olingaki kozonga na nkembo otikelaki ngai lisungi malamu komo molimo santu wetatambwisa ngai na nzela ya mpole tout accompli oloba na gologota ebongo likambo yango nini elengisa bomoi na ngai iya 2000 ans passé nakoma molongi olatisa ngai lisungi na yo yawe soki bato nyonso ya mbongo bayebaka otombolaka moto nyonso mpe okitisaka moto nyonso me lolendo esila na mokili lolendo ya bato na se ye bajalisi ekomikumisa mpe komona bato pamba kasi yo kutu riche oyo aleki bariche nyonso oyaki na mokili na elembo ya komikitisa mbotama na yo epesa bato kondima mbotama na yo epesa bato elikia yawe na mitunaka soki obotamaka na ndako ya bawolo mbele baye bazangi lelo nkolo basuka wapi po ete baye bazwi lelo ya lolendo balinga koloba yo kaka ya bango kolombotama mpe kulusu na yo ebongisa formule ya pense ya bato po yoyo basekaka nzoka yo nde likonzi na moto wazekwa pena na nzambe. Ah. Non, pourquoi président wazekwa donc proverbe awa toyoki yango ya makasi pena donc Jésus azongi lisusu po ni koloba na masese. Ah non, bon. Voilà. En tout cas, frère, nangana tu na question moko nde na yoka voix na yo. Ba matela wona studio to kuna mata. Bon, na yimba nini? Na yimba ko sadika sadika yo na idea mutu fo yimba fanga. Te matela ngati na studio te. Do na yimba kaka boye ngana na sadika ezande nzamba salanga sadika na force à voix te. Même ba mission to travailler na bango ba moi si na opesa iluka sala mais l'idée ezali kolo makasi mais ngana mais ngana osala ngo boyo sali yo ezali ngabite ça fait faut ko ba moi vote oloba sikobo ezali différent na vona oyembela faut yemba na voix ya kati c'est-à-dire na voix souffle ya kati c'est-à-dire ko yembi c'est-à-dire que ko linga ko yemba tozo yemba zo misisi zo bima te c'est-à-dire que faut yemba avec n'habité mélancolique c'est-à-dire que yemba na voix moko ya kati c'est-à-dire que ça bon c'est-à-dire que faut yemba bambongo te. Merci beaucoup frère Patrick wana tozalaki na frère na biso Patrick Lomanga, voilà frère Patrick Lomanga. Tant que le frère Patrick Lomanga, tout le monde a déjà côté ni Nazali, donc bah côté Kassai wana. Je suis 100% de l'Équateur. Ah mais Lomanga to y a le rôle en étité là, voilà parce que kuna ba o ezala mingi. Oui, parce que même pasteur Belé, ba monsieur Belé ba te belé, ba ça ba tété là, ba tout ba kansanga tout il y a même papa na moi mutete là. Akanisa pe mutete là. Aza homme d'affaires, akabela même bon. Akabela nga $200 pour mona ki banderole nga na na faut être concert et à mon avis en tout cas mon fils contribution nga yango. Contribution donc na elekela nga makasi vraiment na moni unité obe batete la bazana ngo ça dit quoi moni kombo na kaka bon ya kanisa nga kaka pesinga kaka siko tellement na yibi aza mutete la ngabi bo kanisa nga pe la peut-être ko bato kasi kombo na bato kasaka mutete la kanisa pesinga mais moi je suis 100% mais na pas bien batete en tout cas na linga mo makasi. Voilà, nous sommes tous des Congolais et to sepeli à trop to yambaki frère Patrick o tozozong c'est la micro ça ba dédicace na ye ba remerciement na ye na ba o nyo surtout ba contribuer quand même
na œuvre na yo et puis ba oyo ba assister yo na featuring makasi osali ya frère Henri papa na biso Michel Bakenda. Ah bon, en tout cas, pour remercier bandeko ba soutenir Kingai, puis bazo connaître toujours pour soutenir Ngai. Na baino na papa Robert Hacker, on zamba pambolo makasi eskazali na mboka États-Unis, za pambolo vraiment mingi. Nzamba pambola pe ndeko na ngai Dali kuna na mboka Londres pona bolamu nyonso azosala nzamba salela aza na mboka Belgique nzamba pambola vraiment makasi nzamba pambola papa Vicky Kasongo apambola mama Rebecca apambola ndeko na ngai Christian Kasongo na madame na ye apambola frère Piché Kinkela na Paris apambola makasi et apambola papa Yuyu Lubaki apambola pe bandeko nyonso oyo boyebi nga oyo nga mpe na oyo boyebi ngai peut-être nayebi bino te oyo peut-être bolandaka mosala na ngai na baréseaux sociaux mpe oyo bokotala mpe émission oyo nyonso olanda émission en tout cas nzambe apambola makasi vraiment kozanga te kokei na YouTube to na IT no télécharger chanson oyo libela omino koya libela na IT en tout cas nzambe akopambola makasi vraiment apamboli makasi tuna sina bata poto pe bolimba te ko soutenir biso ko sambela pe pona biso parce que musalo eza facilité et ça demande beaucoup de sacrifices et beaucoup de moyens aussi, beaucoup de sacrifices et beaucoup aussi de moyens, beaucoup de prières, beaucoup de moyens aussi. C'est-à-dire que watu wakazaka ke musalo il faut donc ko sambela nzambe au studio bato kaka musala oyo oki ko sambela gêner au prier OK au retraite manini bakanga toujours mais okasi kati o sambela bien sûr mais mbongo pe musala esenga mbongo. Merci beaucoup Moussala ezosenga mbongo parce que évangile est gratuit mais évangélisation c'est payant donc ezosenga kosomba tamsu banderole kocha affiche kosomba instrument kosala nini eza facilité to contribuer obi namoni je mona oleka na nzela namoni ba fiche na nzela ya frère Mike Kalambai na pesi mbo ezali papa Mike atukanza mapambolo makasi pona album oyo album kumama atuka o nzambe nzama pambolo makasi papa Mike album kitoko makasi namoni na nzela ba fiche papa Mike mais namoni côté bobo mutu akati siko na kanisi na bino ba fiche wana mon frère c'est trop cher ngana kindo sala sa fiche ba fiche AD na Kinshasa moko za $10 ba fiche ya AD na Kinshasa moko za $10 pour ça là pour bana ba ko mzelo si na $6 faut ça bana na 500 pièces ce que les 500 et $6 fois 500 combien mais au moins boti ba fiche na ndela munso aleki akati na ye oyo tsaki na miro na bango sengi pe permission te to mona on a ona moki ya frère Mike na mona na nzela na nini te na mona na nzela c'est-à-dire que eza na c'est-à-dire que place mo nzela na pe liboso batu te liboso batu te ya mo pe boya botie na porte batu sengi ata nzela te otie na mira batu bosengi nzela te kala lokwa po eza mamba nzambe moye bakata ngo eza te mais eza lupango batu oso aza na ye occultiste nyonso te yo esika nyote ata mto occultiste mama nzambe faut tika parce que bige yo tiela ende nini osengi permission te papa tous en nous tous en nous logique na point wana ba pasteur basala yango ba chantre basala yango des fois soit obito ta sur le plan logique eza anormal eza lupangu ya mutu eza ya ye mokili eza ya nzambe mais moi place wana ya sombi yango so lingo sa likamata so lingo ya oteka liboso ne osenga ete so yo ya na affiche na liboso na ye otie na bafufu mukolo elongo yebi te ye atiaka couleur na ye osengi ete tu vois pas que eza ti biso totie bafiche na baporte ya ndako bato te et partout tokendaka va totia te partout tokenda po moto atia affiche il faut kosenga tosenga même bato totafala bango tesa bango ntango topesi bafiche oke obamba koma kuna biso nyonso toa na Kinshasa oui osololi d'abord osololi se bandimi
otie neti ya biso franchement to bemoko mimi na ba église mimi na ba église mais soki po toza na mbongo osala ngo ebele te ti mbongo ezaki osala ngo ebele to nga totya bisika to tomoni bate ba fiche to kotia mais le kam sanga ndeni omona côté mo place ezali bate ba fiche c'est ebele ba fiche ba homme politique ba fiche ba campagne ba fiche ba publicité mais mona mutu atiki ba publicité wana ya ba masanga akati o ya peut-être l'église et tout ya album ya mutu mais hotela dépense mutu wana sali ngati no tema ndela na kindaki basa nanga ba fiche o ngana tali siko cher o zalaki siko na tali o fois Mike asali fois Mike asali ba dimension minene c'est trop cher mais ça langa atako yekuta mutu ngamo suna mutu ba ça langa passe mona mutu mo akati ya fiche wana nzela c'est dérange pour na tellement coût ya dépense wana mutu zo sala apisi bato baza mité malamu pardon frère Patrick pesa biso numéro ba yenyo surtout ba limba contacter to ngai to bosanango ba koyi ko zwa yo na numéro nini oui nini numéro na ngai ezali plus 243 82 21 060 70 plus 243 82 21 060 70 soko bengi ngai ndeko na bino nazali frère Patrick Lomanga nazali to sa toujours mosala nzambe en tout cas bandeko na nga bozali banda ya mboka to ape na Kinshasa en tout cas bo télécharger chanson na libela nzambe ya kopambola makasi vraiment et bozanga te magé libela ezali single mais ça na banzemo pe ezali album auto sala ki toujours mais tout ça promo nango penda bien te to démarrer promo nango ensemble to kena tout cas bo découvrir ça peut bien pour le commun nzambe est-ce que bozali partout bozali mon ça bozali beaucoup na émission oyo azata ko na vanda ala na émission oyo de beaucoup nzambe ezali ko na yo nyoso ko sala et qui est toujours de l'avant de gloire en gloire par la grâce de Dieu nzamba pambola bino. Voilà, merci beaucoup. Biso nzamba pamboli biso potoza déjà pembeni ayo poza na musika nzamba pambola yo et zalaki ya bino ekibumba oyo présentaki émission oyo to yambaki pona bino ndeko na biso Patrick Lomanga na autrement dit brother. Voilà, to komi vraiment na suka émission na biso to pesi merci Nathalie Botalima grand frère propre to pesi mbote na ba union surtout balingaka ekibumba kulutu na ngai Clara de Bruxelles tonton na ngai Clara de Bruxelles ba mbote na yo place ozali et to bosanité Aristote Kitambala, le manager le plus suspect. Aristote Kitambala, Kinshasa Zelayo, et Topé Simbote, Nabayenio Sobalingara Biso, Nabosanité, Mariana, na Marakai, Bambote Nabino Yangwana, et Tokomi Nasuka émission. Topé si merci na président Tcheko, Azad Nabiso Pembeni Awa, Oyo, vraiment à assister Biso Makasi. Topé si merci, et Tobosanité Medingwa, Diasimba Caméra. Tokomi Nasuka émission, Tolobin Denge, Tolobara na fin ya émission Nabiso. Glory be to God.